Poko elamo na mabota na bino bino so bato bozwi libako lisusu ya kolanda biso na butwa lelo pona émission na bino o bolingaka mingi émission lisolo ya banganga ndeto lobaka émission lisolo ya banganga eza passage obligé pona mutu nyonso tu lelo tokiti na district afuna mingi peza na commune na Bandal na balabala Bambala komeka kosola na musala nzambe Israël Papi Tumba tomeka ko beta na lisolo ya banganga na si moment tango bokoka mituna obitoko tuna e bon biyane kozala e bona n'est pas seulement une adoration mais aussi une supplication au oui et à l'amen, c'est lui qui promet et qui réalise. Tango yango yo Tango molimo Tango mafuta pasteur boza ko konda mikolo bakangeli une église mabonza ba di maison kota lisute pasteur bang ya likolo c'est fongwami bang c'est ça c'est fongwami déjà mais nzambe asala toujours dans zela batu batongo mikolo confinement ils en mboka ba osala te si bozo li andegeni oyebi ke soki batu basali te nzambe moko akomisalela boza beli castro sane po batongo ba man pc les cas ya solo mais nzambe a décaté Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne sais pas que ata Joseph na prison Isaki na mutu esengela ki alobela ye tango loba kité nzamba pas celui kanzela mususu. OK, merci. Normalement santé pesa bien dans ce cas ndé lobi nzamba sa fungo déjà banque na likolo. Tika vraiment nzambe apambola yo. Bande ko balandi ndenge to uta ko yipsa bino. Lelo to na commune na Bandal ko solo na visionnaire ya église la vision de l'Éternel. Révérend pasteur Papi Israël Tumba tomeka ko beta na lisolo na nzembo oyo asali ma contribution pour mon pays to ko solo pe likambo etali bokono ya coronavirus pe na sima to ko beta masolo ya politique ndeko moro nzambe l'infatigable mais kana côté la biso na nzembo wana bana nzambe pe ameka ko landa nanu ma contribution pour mon pays bongo na sima to zonga moi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Ndila 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 na Congo na zolela mokili ezokufa corona ezoboma mianda katonda banto yantonda tonto di wani ngala munda oh mianda nzambi wa maladie ya corona eningisi mokili tout le monde est paralysé kisi ezalité oh baba shuka tena kazi yako baba mama kabila yote. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est détourné de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui voit le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Na Congo to Sambelaka. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les prophètes des nations? Où sont les enfants de Dieu? Où est l'église de Christ? Awa na Congo to, nous disons awa na Congo te coronavirus, awa na Congo te pandémie, awa na Congo te. Où est le Dieu d'alliance? Na Congo te wapi ozambe ya bomoi na ngai taleli na mitema nzambe ya kosalela bana na Congo te bato bakomi okufa
tokufa lokola batima na mokili mobimba nzambe yaka nano Yesu. Pasteur Israël Papi Tomba, je dis merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir donné d'avance le Congo dans les mains de Dieu. Sinon, ça serait une catastrophe au Congo. Congolais, mettons Dieu dans les événements. Longola makam, yone ya baleki, ya baleki, ya baleki longola, longola makam, nambe ya bana Kongo, nambe ya bana Kongo, zambo longola, longola, nambe ya bana Kongo, nambe ya kilibo, apana sana longola, longola, nalela nani, nakene komando, nasenga nani, longola, maina matangomba nini, natona basale nini, yaso longola makambo, yanola losamo, losamo yanola, Yesu yanola, malobeto ni motema yanola, yanola, malome siliko bonde yanola, yanola, soki obohilo sambo, yanola atalo yembo yanola, yanola, shada umuvila koko yanola, 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 Yesu nanga yanola, yanola, na docteur ya solo, aleki dinerbeisa, na docteur ya solo, aleki misele, aleki machino ikisa, abikisa, lelo toka bonso, bahangi dibwana, docteur ya solo bikisa, abikisa, lelo batoka bonso, bahangi dibwana, netu ya kwanga ni bikisa maraje, abikisa, Yesu abikisa, baba abikisa, Muji wa kutenda nenda wapamila mukachi wabantu nzambe. Ayi bila sango yetelemi biglize zo sambe na te Yesu. Sovandeli wapi bukonzi yelo na salako wana bigisi. Bazobo mwana na yo. Masi ya kindoki nzambe yetelemi. Merci balandi binakati bin moko boyo kinzembo na bokebi. Ozimbongo gouvernement pour la koyemba nzembo yo. Na zimbongo ya mutute. Siko saleli nzembo ngondenge nini. Papa pasteur eza maloba makambo ebele esengeli kofongola ngo. Na moment oyo avant bokono ya corona eya na ba prière nzambe na yo atalisaki biso déjà que eza maladie moko ezoya matanga ekomba corona te. Bato bazokufa mingi na maladie wana eko ya bosambela de façon que bato bakufa te ndenge maladie wana ezotalisama. To bondela ke sili après ba mois de mars tant que corona eye ndenza nzambe na bisinga pasteur na ebisakio lokola ozamoko on a révélé ki likambu ya maladie tala na compte na yozo mbongo sokoza na yango bima sala leka na ba chaîne obanda koteya po pesa bana na ngai molende kondima pe ba bangate balenga te parce que ngai nzambe na zana kati ya Congo nde wana ngape na bime nzambe soki na likina koteya ba espace ya ba chaîne eza cher na osani bongo na ngai za muke nde na bisi nzambe sala pisanga nzela mususu nde nzamba pisinga inspiration ya loyembo ozomona tawo na sali yango
na yebaki te première fois pe na yemba na tikala yemba te na vie yake na yembi boye donc on les équipes penda ainsi dit l'éternel ils inspiration en Nzambe na mission Nzamba pesinga pona mboka nanga ndo moni na yembi lo yembo wana pe na moni lelo esimbi bokomi koya komiko lukabiso yango nde nzela yango wana na swaki mbongo moko ya gouvernement te ozimbongo ya gouvernement inspiration ngo eyaki ndenge nini okanisa ki boni kaka ndenge Nzamba yebisako ke malade moko ekoya pona Congo yo po yembi mais ezala ba prophète des nations ba pasteur ba revenant ndenge na ndenge oyo Nzamba inspira ki bango ke malade ekoya kasi ba yembi te mais yo zi courage wana boni pasteur Israël papa oyibike makambo na biso Nzambe papa na biso to bimana libanda to tambola nano to mekana ko tambola nano to bimana libanda nano ba na Nzambe mamona place église yango ezali papa Séraphin na otio loba yo moko yebi ke taonza mitango za mabisaka vision abisaka pe provision nga na zwa ki vision le yembo na ngande provision on za mapesa kinga pona défendre nango vision à partir ya révélation o tuza basale lebele mais mutu na mutu azana lolenge azosolo na Nzambe na ye mutu na mutu azana ndenge asolo ayoka na kana Nzambe na ye nga ona utiko sala eza lolenge o nga na yoka na kana o ya Nzambe yango ndo moni pe Nzambe che maboko po ala kisanga ke ya solo yenda penga kinga pe apisenga mission parce que nga pe na bisa keme lelo oyo ba media wini za makambo ebele soki na likika na media eske ko simba eske pe bato ko yamba malamu eske pisanga pe mayele sagesse yake na intelligence ke na loba na mayele etala ga lelo na Congo bo soko zolo ba biloba loba biso moko to yebi na Congo na biso yango moni Nzambe asali nga musala oyo a prouvé nga ke ya solo yende apesa nga mission pona mboka nanga pasteur Israël Papi Tumba ozali mosali na Nzambe nzembo oyo aboyo yembi ma contribution pour mon pays esengeli bande ko na biso mokili ba yemba yango yo olie okumisa nkolo kasi oteyi batu oza ko s'attendre na nina gouvernement atpesa yo mbongo asungo d'abord to ko mono toujours na couleur ya drapeau ya mboka donc oza un vrai patriote donc likalisino pezani ba pesa yo mbongo be sima ya nzembo yo loko dozo ko s'attendre tata mukonzi ya ekolo abenga yo to ministre ya agriculture abenga yo bien likalisino ezali kaka nini papa na ngai mutuna no ezama kasi mais muri mwanza ma kusongana répondre nga toke to tambola na bandal bande ko ndeka boza kolanda to tambola biso na bandal awa ndenge ka bana bandal ba message ko ba bandal c'est Paris to tambola kata bandal toye na église la vision de l'Éternel ko solana pasteur Papi Israël to meka ko beta li solo na nzembo na ye wasali ma contribution pour mon pays oui oza ko zela nini pasteur ngai musala na sali ezana mokonzi atinda kingate ezana mutu moko na kabakonza tinda ngate Nzambe na tinda kinga elo nazozela ezali lipambo linanga epai na Nzambe parce que Nzambe tozo benga ye azali le rémunérateur ya ba oyo bazo pusana bazo salela ye Nzambe akosimba mokonza mboka ezali sumute akosimba batu o bataba autorité ezali sumute mais au moins temple na ngana pesa ngo kombo ya ma contribution pour mon pays na soutenir pe mokonza mboka andeo ya Nzambe parce que konza mboka tango apesa ki 13 mesures alobaki ke mutu nyonso zana likambo kosala akoko sala yango ya ondenga pe nazwi apport nanga nasungi ndenge mokonza mboka asengaki soki ye moko komona vraiment que te na ona sengaki ezana musala Nzambe oyo a soutenir musala Nzambe na pesa makanisi mengali na zana likambo nakoko loba wana te mena ebike lipambo linanga Nzambe esengeli a pesa parce que Nzambe afuta kaso apeso musala si masala ni afutaka azab alobaka pe Bible pe zoloba ke akocha différence la ba osalela ye ebo basa ela ete nga na seleli po na mboka nanga na mission apesa na kati ya mboka nanga je crois na zo la différence ekozala ekoute pe pa Nzambe na onyo so ya kosimba mais na osenga mingi po na mzembo o sur le plan spirituel soki ba autorité na biso ba ko zo nzembo oyo po eza yanga te na seleli nde mboka nanga neza masenginga ba meka même coacher biso na yango na ba chaîne nyonso na kati ya mboka ele kaka po ba na Nzambe bazala un peu édifier susi na ngande yango wana bazala édifier de façon que balongola kobanga balongola kolenga parce que maladie ya corona oyo surtout la ndika makamba bakisi yo ebike na monde entier ba mindele bato mayele ba chinois banani bisika to kenda ka to kimela pona kozwa ba soin lelo bango so ba eshuaki soki edike na Nzambe te eza passe bana Kinshasa nde balobaka mesani ko boule pasteur Papi a boule kala mingi te ba musicien chrétien ndeka babenga bango ba uti ko l'unité pour le Congo pasteur avanja boule abi nini na ko créer pour na benda la même moi le cotro na kati poche na beta pe ma contribution pour mon pays
Pasteur Nzembo Yangwana Ebimi, est-ce que possible Kutanina présent ya frère Patrice yo azali présent bayembi yankolo na peso mbote bisika yo zwami, est-ce que possible Kutanina so expliquer Mama Nzembo? Te na utana frère Patrice te parce que ngai nzamba bimisinga naza musicien te ngai naza Nzembo yo yembi ko Kutanina peso quand même opesa peso déjà bakisata quelque chose de pasteur. Ngai naza musicien te ngai nazali pasteur. Zambe nda pesi ngai dikanisi wana ya kosala Nzembo. Cela veut dire que na kati ya rang ya ba artiste musicien na tikala kozala te ezali kambo moko ebimi bongo nzambe bimisinga ndenge wana yango nde nazaki na rapport te ke nakoki koke kosala te tala pe makambo ndenge eza bato bazokutana te toza na mesure ya confinement maye bato bakonsi bato baza élevé bazondima pe te oluka bango na moma oyo yango nasali kaka mosala bapesaki nga soki nzambe akopermettre ke tokutana pe likoa tobandi pe makambo yango ekosimba nango. Moscre, zoisela biso na Nzembo na numa muketo landa nanu makambo oyo pasteur alobi. Mais pasteur Nzembo wana oyembi na Tiluba. Makambo ni olobi na Tiluba wana. Elinge la tsagni na ba oyo ba Tiluba te. Na lobi ndindila ndila. Na Congo nazolela, cela veut dire que nazolela lela, naza na kati ya kolela kaka. Mianda katonda bato. Ya tonda tonto di wani ngalala munda. Tonto di eza li kwanganzala. En français, on appelle ça, c'est la menthe rédigée. Au moins, insecte, on a sur talier bien. Azalaka, salama kofi boye. Et puis, sur talier, moi, le que tu n'es pas content ma casse. Je voulais seulement signifier aux enfants de Dieu, à tous ceux qui m'entendent que, tant que tu as un problème, pour moi, on dit ça. On dit que maladie à corona, sur talier, on bazana kimiate. Bazana kimiate parce que solution exacte tout est bloqué ba état d'urgence ezali autrement vraiment que bazana mbongo mais mutu ezo souffrir ya mwende na pesa ki image ya likwanganzala ou bien image ya menthe religieuse là parce que azanyama aza insecte oyo akonda loketo na ye c'était ça pour na expliquer un peu dikambo Nzembo na maloba chiluba ona lembaki nde yango wana bandi ko balandi mo bekana ko consommer na Nzembo oyo. Ce qui passait c'est faire le billet que ça vrai bondima pour yo bikenga na sala mto plaisir te na sepesa mtu te ndenge kaka papa na biso bolwa bonza kwa pe asonam ndenga balobaka ce qui muninga sala lokwa malonga ndimela ye pasteur Nzambe apambola yo osali Nzembo Kinshasa bayoki yango lobi na tongo kokoma député te obana pasteur ke bimbo bana kaka boye Nzembo lobi na tongo to monyo okoma postuler comme député ambition non pesa ezanini pasteur nansi Nzembo nazana ambition député te na Nzembo nazana ambition te mais Nzamba zana mission nanga nazo répéter koloba na Nzembo nazana ambition te parce que robiki bloko yo zoloba lelo to sala émission yo un certain le 28 mai 2020 na Bandal l'image eza kotikala un jour ko ko postuler te que oh to mo passer comme ministre comme député un jour po bani na ba drapeau ya boy. Papa, loba solo. Yango nazoloba boy, nazoloba lokola musali nazokola mutei. Nalobi nazana ambition te sima na Nzembo na yembi, mais Nzambe azana mission nanga lokola serviteur na yepo na mboka Congo. Pasteur oh eza émission. Lisola banganga émission polele osali Nzembo. Mais likambo e comme ici bateau, au lieu de prévenir bateau que malade koya. Botal ko yebsate est-ce que ngana tu non pasteur. Bambo ne la Nzamba yo kakamo. Nzamba zo kabiso makasi yo zo mona ndenge bato bakufi na bamboka bamindele bato mayele nde bakufi na Congo so Nzamba yoka kabiso te Nzamba zo kamboka na biso pe mwenda kati ya Nzembo nanga ne bandeli nango na chema loba ya mokonza mboka o azoloba na dédicace na ya pesa mboka na maboko ya Nzambe pe na kati ya Nzembo na pesi merci na lobby je dis merci au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir donné d'avance les pays dans les mains de Dieu. C'est cela qui veut dire que depuis a pesa mboka na maboko ya Nzambe jusqu'à présent au moins protection Nzambe ezape Nzambe azosala makasi na kati ya mboka Congo kobatela d'abord yembo kondenga za tozomona mukambo kezana makambo ebele mais omona ka loboko ya Nzambe soutien ya Nzambe pe appui ya Nzambe eza na kati na mboka soutien ya Nzambe ezali kaka ndenge malade nyonso na mboka bebele bato baza kokufa kasi Nzambe aza ko épargner Congo mais lelo oyo passer il faut to babosolo bato ebele bazali ko condamner bino que bo faire discret bana Nzambe na bamateya na bino oyo ezanga katina okokende poto okobala ba prophétie ezanga tina kasi po bo averti bana na Nzambe na somo ke babata na somo mais non lelo oyo malade ye bino so basala Nzambe oziba palpite bo ko gande ba prière na ba radio na ba télévision est-ce que accusation ya bato eza vrai to eza lokuta mabazo loba ke bo memi bana Nzambe na distraction
Ça va nous répondre pe nangambu ya basala nzambe pona koloba ete maladie eye papa nanga Séraphin que je respecte bien dans ma pambola yo. Merci papa. Maladie oyeye eye na correction mingi pona biso nyonso. Kobanda na ba pasteur, kobanda na bana na nzambe na ba autorité, kobanda na ba nini batu ya ba mboka nyonso, na ba continent nyonso. Soko tali bien na tegi matin moko na kati ya moment oyo nazotia na ba confinement o. Nalobaki que cette maladie est venue pour que chacun de nous puisse réellement se corriger. Alors que chacun se corrige, même nous les hommes de Dieu. Alors parce que au moment que les lois sont dans l'église na biso, mais ça yote mami ezalaka prospérité, yote mami ezalaka délivrance, prophétie, guérison. Or il faut te préparer ba nzambe na koya ya Christ. Ya ona zo ibisa bandeko bazola ndanga siko ete maladie oyo makamtomoni ya coronavirus o eza ba signe début ya ba signe de la fin des temps. Oh yeso alobaki na biso ouais sengeli to milenge la biso nyonso toyeba ke Jésus Christ revient bientôt et que mutuna muto atika masum mutuna muto atambo na sanctification atambo pe na kati ya crainte de l'Éternel ya bana nzambe bazolo ba ke to distraire le peuple et ça pe mabete bazana raison parce que ozomona ke mingi na biso moko basala nzambe tote kaka mbongo ozomona tobikaka visa tote ya bona boy yango moni vraiment il faut tout se corriger puis ça la nzambe total sima makambo na déconfinement zo ya kala mingi te tote quand même ozo tali ça vraiment bon moya seko vie éternelle to préparer yango parce que mokilo soko tali malamu ekomi déjà na suka papa yango ndi na ko répondre na sens wana mokili ekomi na suka ba politicien baza ko sala n'importe quoi bande ko balandi awa toza na veni bambala naza ko rappeler bino toza na kati ya bandal toza na kati ya banda toyeko tourner émission na kati ya banda nde tolobaka biso toza batatere bisika soko benga biso tokoya toye epa ya pasteur papi Israël ya église la vision de l'Éternel tozo beta lisolo abanganga naye na nzembo ma contribution pour mon pays na sima na kati toza koyoka toza kosola est-ce que pasteur soki lelo oyo toluki na bino basala nzambe ya Congo mulimo oyo Eli azalaki nango bino bozana yango mulimo on ezali Eli ayebisa akaba en face boy abi c'est toi qui trouble l'Israël. Parce que Akaba zaki mukozi makamazo ça les a bien té. Ba politicien o lelo baza ko diriger biso ba te ba sambela l'église et pas la bino. Makambo baza ko sala bino boye biango. Mais bino so ba politicien ba l'église et pas la bino. Lieu boté bango vérité ba bongo la mitema. Bino bozo flatter ba politicien. Na na grangolo parce que général assemblée la pas na yo. Na na grangolo parce que colonel assemblée la pas nanga. Na na grangolo parce que ministre mais au lieu té ya ministre la ke ko yibate. Makambo za ko sala za mabe potanga ozongo pas na bongo la mutema mais bino rien bino bolika flatterie. Pourquoi tout cela? Et là nazo senga na ngamba basai na Nzambe otozali ezatoyeba vraiment que jugement Nzambe ezali. Makamdu to sala lelo to rendre ngo compte liboso Nzambe. Yango to senga vraiment que tozomona mambebele zolo ba manakati ya mboka mutono tunanga na sala campagne fa passer libanda na kangela kango makasi pona kotea peuple na Nzambe. Lelo to bazana toza distrait makasi na bakonzi. Toza distrait pourquoi parce que soka zimbongo apesio déjà a corrompre mo na yo. Nazana zembo moko pe na sala o zoloba koluka oyo na kena ikoluka elukelinga makamu na kanisa kimbongo ya bato biloko ya bato ya konde ko bongisa bombo inanga nzoka nde kati ya biloko nzaka biloko mibale ezaka ka dette morale et puis cadeau empoisonné ya konzo mona vraiment que total vraiment bozu ya mokilo te total vraiment nzamba likolo abenga biso na ministère po tobongisa mboka et puis na zolo ba na lonza message lo ba ke mboka na biso basai na nzambe tozana musala munene makasi mais bozo sala ngote parte batazo sambela na chaque avenue na bité a église na bité bande boko sunga biso na avenue bambala église ko sala combien na bité so boko sunga biso awa église eza ebele mais batazo sambela lokwa bazo sambela te kindumbe eza ko sila te muyibe eza ko sila te lokute eza ko sala te est-ce que vraiment bin basala nzambe ko sala pia musala bin na boso na kati ya mboka Congo oyo to pa boso le pasteur ya ona zo senga parce que Bible dit que vous verrez la différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas mais batazo ko sambela on dirait batazo ko sambela te kindumbe eza ko sila te kindoki muyibi tala lelo makama mabeli susu eza ko bakisa ma pasteur loba na lobambo mutuna zo loba musali na Nzambe papa na ngai Séraphin eza na ngambo mibale eza na ngambo basali na Nzambe oyo pe bazolinga ko garder crédibilité na bango te oyo pe Nzamba benga lokola Eli otuko tanga nani nakoleka Eli liboso ya o babengi nani Akab Nzamba benga ya chemo konsi apese mibeko ya kokende kokutana te kobala mwasa ekolo mususte ya kenda ki abala ki Jezabel tala sikoli kam Jezabel asalaki na Akab abwangana abosani zela Nzamba ya ngondo moni Eli atomamaki pourquoi pour na vérité pour na côté Nzambe ya solo
De l'autre, on a un problème, on a que basala nzambe ebele ba bosani appel na bango. Tozongela appel na biso. Nazana thème nanga matin zolo ba un retour à l'Éternel que je lance d'abord à nous les hommes de Dieu. Nanga moko pe nazana kati. Un retour à l'Éternel. Tozongela vraiment parce que mutuna munde tozosa ilanzambe azana appel on zamba bengelaki. Azana mission zamba a pesaki. Ce qui vous omoni que ozana kati ya mission zamba pesaki yote vraiment mboka na biso bandeko na ngai il faut ka biso banzala nzambe to yeba ko sunga yango soto sungi mboka na biso te en tout cas nzambe akopunir biso basali na nzambe to loba vérité ska vérité ezali to te penda ta to zana ba konzi na begisa na biso to lebela ngo liloba na nzambe enfin que liloba na nzambe ebongo la mitema ya ba konzi na biso parce que ozomona vraiment que to landisi ba konzi nyonso bazona tangi kombo mutu te mais tozomona peke makambo ezoleka na mboka na ngambo na biso pe par ezali tozongela nde esika toyokalaki na nzambe na lolenge nzambe apeselaki mosala osalango oyo amoni pendaki ase apengwi ubi abebi na kati ya apelo nzambe apesaki ye azongela apel na ye na banda oloba siko deuxième part eza part ya bachrétien mpe bachrétien te omoni yango nalobi ke bachrétien na biso mpe lelo baza mpe na part de responsabilité ntango moto akeya koti église après akei kosala kindumba paster nalobi nekende osala kindumba ake penda kosala escroquerie ake kosala criminologie est-ce que passer ndatinda ki bandimi pe tango lo banza mezobima bafongola mitema pona koyamba yango kondimela Yesu lokola mokisi pe mobikisi et puis pe oyebike lo bana nzambe eza mwinda oyebi yango no bible ezolo basuki bachie mwinda na mesa il faut engala engengisa mesa engengisa bisika yango esengeli pe bana nzambe tanto lo banzambe osala quand même effort ya kotika banzela na biso ya mabe de façon que toyeba vraiment na kobanga nzambe je crois soki côté ya basala nzambe biso to bongisi bandimi na biso pe ba bongisi parce que ba konsa ko basape ka bandimi bongo te bandeko balandi to na ko rappeler bino to na bandal pasteur Malou bisika Yozwami mama Solange Mbote ebele bandeko nyonso bozili baka kolanda biso pisa bino Mbote ebele nazo na kata biblia prophète Élisée Nama na uti na Syrie aye panae aye kozwa lobiko Nama na boy kokutana na Élisée aboy kokutana na Nama na bikende komibwaka kende pela komibwaka na Jourdain cette fanga na kokutana na yote akeya yebisi est-ce que bino lelo boko kozwa courage que webi que un ministre ya sambela ke pa na yo aza ko se comporter mabe tel mutasambela ke pa no os communer na kata église bi papa ngana za ko te yo za ko changer à partir d'aujourd'hui quoi sur l'église na ngate est-ce que ko boko ko sala ngote pasteur ba be kana ka na kata l'église te pasteur mais ça église ko est communer pasteur so asali mabe ba vani sake pourquoi bin ba politicien boko vani sa ngote na ba comportement na ba na église na binote pasteur to kutali na yo nzamba sepelaki parce que yo za mwinda il fallait atteindre pesca mwinda ezali na to peso témoignage ya bato oyo basambelaka epa na biso epa nanga balobaka pasteur Mateya oyo zanango oyo yebaki okopamba makate voilà pourquoi balobi okopamba mate parce que za Mateya oyo akoloba likambo ndenge ezali oyo akwebisa bato batika masumu ngana aza déjà ya ba pasteur oyo tango to pesa nga 10 na yo il faut d'abord na yeba musali no salaka na po ya na 10 wana vous comprenez peso ki na moni ke 10 no eza ya musala mzela malamu tango c'était ma sœur otame otika musala oyo ato pesi nga 10 te na sambela nzamba sane apeso musala mususu na kati ya kobanga nzambe depuis que là c'est quoi la parole de Dieu est la vie et la vérité voilà ce qui tokoki kopesa vérité na kati na bato o toteaka y compris pe bakonzi vie wana ekolata biso ekolata pe bango papa tokozwa nyonso ya mokili oyo mais ce qui tozangi bomo ya seko eza passe et puis na se mokili toza na temps moko muke to bongisa nde bokonzi na nzambe ezo ya liboso wana eza nazo na semisaji na bakonzi ya mboka na biso et puis pe na bana nzambe totala penza vie éternelle yoka vie ya seko na seko bika seko na seko o ezo ya mais oza temps muke okosala mutu mabe lelo okanisike te na nganza makaka melobi pe papa nazo yebisa bateko bazolanda biso bayebake pema ya bomo eza ya nzambe pema ya bomo eza na maboko ya nzambe totika mabe tozosala totika vraiment konyokola bato tonyokola bato parce que po mutu afanda dapa nzambe nde a établisaka nzambe pende alongolaka il faut toyebaka pe likambo wana nzambe nde a établisaka mutu pe alongolaka mutu yango il faut bakonzi na bana nzambe bazwana na biso ba comprendre basosola vraiment temps eza ya nzambe zatane soki penda nzambe et puis na Congo na biso papa eno na osenga mingi na peuple biso nyonso basala nzambe na bana nzambe tozala na bolingo tozala vraiment na bomoko toyeba vraiment que na mboka Congo o muluba na muswahili baza mutu moko muswahili na mungala baza mutu moko mongola na mungala na musuna
na mukongo baza moto moko tolongola kokabula tolongola tribalisme na kati ya mboka na biso soki mokonzo azokamba armée aza ekolo boy aza ndeko nanga soki mokonzo azokamba ministère songo aza ekolo boy aza ndeko nanga tosepela na ye parce biso ça papa c'est l'affaire tant tobimaka na Congo tokei Afrique du Sud tokei na France tokokoma biso so banani bomoko ba Congolais tokomisiko lokola famille mais tobandela ngonde awa na Congo to bandelango awa na Congo tata mokonzi mosque na biso to kobeta tout to ke côté terrain ebité to mekana ko tambola na kati ya quartier to la ba fidèle téléspectateurs ya CCTV et que awa to za na kati ya Bandal émission yo bozo landango to ko tourner ngo awa na kati ya Bandal pasteur tata mokonzi atikela bino responsabilité ete bomeka ko bondela pote makambo esila obimisi nzembo malamu gloire à Dieu. Est-ce que au sozo qui pesa temps tobir basala nzambe aussi ozo vraiment temps ya ko sangisa baninga basali na nzambe bo vandi pe bo bondela vraiment pona mboka oyo pasteur kasi tozala papa ma confinement na ebike ko sangisa bato to ebindenge mokonza mboka peseki ba mesure tout ça mais loko na osenga ezake nzambe ba confiner kayete et puis bisepe basala nzambe ke toza bato moko oyo nzamba ko pesa etinda mission moko yake bima kende sala boye ata to sande directive ya nzambe pe à part directive ya bakonza mboka parce que na moment oyo sengeli to soutenir mboka na biso na kati na prière konza mboka pe soutenir na kati na prière parce que na moment oyo soki lo sambo na mboka Congo te eza passe en tout cas il faut to sambela makasi pona mboka na biso pe de façon que le sambo to sala esime pe bato babongola mitema mboka na biso vraiment mitema ya bato eza mingi malamu te en tout cas basala nzambe to telema vraiment to bondela pe to yeba vraiment na côté ya bato sango malamu pe côté ya bango na bosolo enfin que en tout cas mboka na biso ezonga na bolingo bomoko ezonga pe bato ben koyina na penda esila na kati ya mboka na biso ya Congo nde kamna kono koyina na esila na mboka na biso Congo bandeko balandi nde to yebisa bino toza toujours na kati ya Bandal to ko tourner émission oyo na kati ya Bandal bana Bandal CCTV ekiti awa epa na bino toza lelo to yambi mobengami na biso ya pokwa lelo komo na ye pasteur Papi Israël Tumbaya église la vision de l'Éternel. OK pasteur nzembo ebimi oza ko benga basala nzambe to sambila vision nzambe l'action na après bokono au coronavirus nini nzambe za ko préparer pour na Congo koko ibisa bana nzambe oyo bazui libakwa kotala biso siboke sikoyo to tambola toke na biso we utuna moko kitoko makasi leko na CCTV na émission ya papa Doudou nzamba pambola bisika azali di proto peso bambote belé Doudou Buntiri na lobaki nzamba pesinga sur message yake photo stambola to ça la journée de louange pendant na kata 24 communes nzamba lobi lokola abikisi biso na boko na corona na Congo et puis pe nzamba sali biso un pays oza différent na ba pays mususu par rapport ya makambo ndenge maladie betaki nzamba sengi ke to sala journée de louange na ba 24 communes nyonso tant peut aussi ça yango to sanga na biso nyonso ata na showbiz ata na stade de Martyrs to kumisa nzambe parce que après maladie oyo élévation ya mboka ezali kimi ezokota na kati ya mboka pe makambo ebele ekobongwa na kati ya mboka okomona vraiment que kosila ya maladie ya corona na Congo eza pe kosila ya kolela ya bana na Congo na kati ya mboka na biso parce que justice ya nzambe déjà eza ya kotelema na mboka na biso Congo yango nde nzambe lobelinga yango wana mais ezala ba prophète mususu na ebité bandeko balandi to ebité to benga ba faux prophète ba prophète de malheur bino moko bolukela bango kombo ba bi malade bokono oyo kosila ka jamais to kozala nango permanent lokande to zala kana sida diabète tuberculose ba malade ndenge na ndenge mais yo olobi ke malade kosila olobi nini pasteur papa malade ekosila parce que musala nzambe ya solo ndenge toza boye tokoki kolinga te to souffrir papa kobela ezali mission Yesu ayaki nango te Yesu aye na mission pour abikisa biso puis les oloba ete na Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils afin quiconque croit ne périsse point et que la vie yango nazo senga ata pe ndenge maladi ezozala ndenge tozomona mais bao baza na Yesu baza nango te eza pe te na bao baza na Yesu tala neti yo nzoto konongono ozomona bao baza na Yesu Kristo vita Kristo bane obalandi eza vita Kristo bao baza na Yesu baza na maladi yango te yango tosenga bato nyonso baya na ngambu na Yesu soki na ekotikala yake Satana abanda ko chela bato oyo azobundisa mais biso toya na ngambu na Yesu na lombango de façon que tobika na ngambu Yesu maladi ekozala te
Pasteur, toza na confinement na bi keza difficile ba culte eza ko salima te. Sikoyo yona bandimi na yo bokuta na kaboni boni bosola kaboni boni. Bandimi na ngai Yo olendi saka ba boni boni we. bandimi na Yesu o nazo kamba na nzela ba téléphone tozo bengana. Somo toza na problème tozo sambela pona ye. Peso ko senga to comme bisika azali. Ndenge mokonza mboka loba to leka nombre ya 20 te. Na ba kashine na biso na ko sokola maboko tozo pusa na to sokoli maboko to lati kashine to sali intervention ya o esengeli to sala. Mais pona ko sanga na kati na église moi ezate pona ko to sa mibeko ya mboka et puis pe toza na kati ya internet du lundi au samedi nazo pesa matin de 12h à 13h na Facebook na biso eza na kombo ya Israël Papi Tumba bato bakoti bakolanda matin na biso et puis chaque mardi mercredi jeudi le kola le lobo 17h30 à 19h vous appelez na culte na internet onga mona hostea bato bazona na ba internet et puis pe nazo yebisa pe OK merci beaucoup bana na Nzambe pe que toza pe na makambo ebele na kati ya YouTube na biso pe ezali Israël Papi Tumba so mutu abeti situ nzembo oyo bazo senga nga pasteur nzembo za kitoko makasi tekela biso yango yabite moyena tegeza te Mais ce qui bato bla zola nzembo bako zola ngo wapi? OK Na zela ba CD na ordinateur ba nzele bele bako. Ya wana pesaki mukumba oyo na bino ba journaliste pe na ba konzamboka de façon que ezali offrande nanga na sali pona mboka nanga contribution nanga yango des titres nzembo soki mutu akoko zuwa mayake azana mbongo a reproduit to kabela batu ekozala mabete na repesa nzela pe na minute oyo bato bakota na kati ya YouTube nanga Israël Papi Tumba okoti kuna osabone pe quand même okomona ke kosungo po bana komona makambo ya malamu eza mingi pe kuna otecharger nzembo na YouTube otikali na yango apo ebike maladi eza madia bitumba ya kindoki ya bademo kana sali kaka nzembo banzembo ba CD ba DVD nyoso na bimisaki nabi makabo na sac na ngai ya monene monaki mususu wana yo na to somba ba ibinga ba botoli sac na mbongo na ba CD na ba DVD bilo na nganyo sekenda diable lingaki te penda to telema potolo bila dikambu oyo ndenge miso na ba pesaki biso. Mais yo lobi malade ya zabolo diable basuba bite nzambe nde apinir mukili parce que mukili baza ko to sate masumu eleki mingi ndenge nzambe abomaki Sodome na Gomorre ndenge abomaki mukili poka Noé yango ayeko boma mukili doza ko contredire basala nzambe mususu maladi euti na nzambe te maladi oyo euti na satana mais nzambe nde andimi esala musalo ago esali pourquoi parce que na kati na maladie siko nzambe na profit na ye nzambe accompagner nzambe atiki atiki pourquoi parce que na kati ya maladie oyo nzambe na profit na tango ba profit anza bato bazongela nzambe biso basala nzambe na peuple to se corriger mutana mutana ko na ye amona vraiment que tango ebelemi to tika masumu to yeba vraiment ko ndimela Yesu lokola mo mobiki si pe bato bazomi benga bato mbongo ebele bayeba peke nzambe azali ba reconnaître nzambe yango nzambe confondre na ba mindele pe surtout bayeba vraiment ko tikela nzambe place na ye parce que nzambe azana concurrente ozo comprendre yango nzambe atiki makambo oh mais ce n'est pas que oyo nde nzambe bongisaki pona kosisa mokilité parce que ya Sodome et Gomorre to yebi nzambe ya Noé nzambe mais oyo ya nzambe na no comité mais eta ba peste oyo Bible lobeli biso eza ba contagion o Bible lobeli biso oyo koya na maboko ya Satana mais nzambe ibaka ki koya pe so nzambe atiki yango bo eza po biso bana na nzambe to yeba vraiment la ko se servir na leçon pour mutu na mutu abongisa a améliorer elongo na nzambe na ye. Salamu eloko mokepo bae baza ko zuili bakwa kolanda biso tabaye baka nzembo na réellement yompi mutu oyembi yango salamu eloko mokepo oh ndila na Kongo nazolela mokili ezokufa korona ezoboma mianda katonda banto ya ntonda tonto di wani ngalala munda oh mianda nzambi wa maladie ya corona enengisi mokili tout le monde paralysé kisi ezalite oh baba shuka tenda kazi yako baba mumakabila yote Yesu longola Yesu longola Yesu yo longola makambo yo longola bakolela oyo ezo sala pasi na mitema ya bana longola makambo nzemba ko yebia banani
Bandeko balandi c'est vrai que passer Israël peza mtu ayembi penza. Nzembo yo télévision ngonga radio tokena vraiment sima ya ngonga toza kokoba toujours na bandeko balandi na ndimi. Oyembi penze mona banani. Nzembo naimbi yango na bana nga église. Mais bon yo benga ki ba artiste musicien musute elingi ma ba accompagner lingi za kote mieux pasteur. Ba ko pesa bango ba droit na bango bien comment. Yango te nzamba ebisa kinga. So nzamba pesa nga ningisa ke na sangisa. Et puis papa nga na zaki musicien te. Nana ko ndima yo talaka ne na zo ba voix o. Est-ce qu'on ndimike na ko yem? Et pas nzamba nyo c'est possible. Ah mais bato babanda ko ndima te. Ah pasteur obita na bana ki ba église bato bazo ba pasteur tikela bana na ka ba yemba. Yango lokola siko to bimisi boye. Je crois que attention nzamba lobi danga to sangana na ba artiste musus. Wana ba komona penda clip wana ba kundima vraiment kete to koyemba ensemble. Nzambe nda lobaki na ngabongo te. Awa toza na terrain nini pasteur? Ah, toza na terrain 5 aciers. Oui. Toza pe na école 5 aciers catholique eza awa. Oui. Yango nde to bimi toza na Kimbondo. Je crois c'est ça parce que toza. Bandeko naza na bandal. CCTV kiti leo na bandal na kaboza komona ndenga toza na pasteur na kati ya terrain pesa donc ceux qui pesa za ki tango ba beti lisano ba sala ka to beta bal bisionso. Mais mboke za tuna confinement pasteur malade eye na kati ya mboka osali nzembo na yo nzambe apambolo na nzembo yo osali. Merci papa Séraphin. Conseil nini okoko pesa na bandeko mususu o bazo ndima teke malade ngo parce que jusqu'à présent il faut dire la vérité a eza mission bosolo jusqu'à présent eza ba kinois mususu bazo ndima teke malade ngo sanini eza mais yo conseil no ko malade ngo eza to eza dépasse bato ako tuna oh non mais bibembe ngo tozo mona te bato malade ngo bato bisika bazo bela tozo mona biso te bato ko yebisa biso malade bato bazo ndima te parce que yo confirmer attaque musala nzam est-ce que c'est vrai que malade ngo eza to eza te loba bosolo ça va mutuna otuningai eza mutuna moko très pertinent na sens moko ke ozomona lelo awa ngai nasalaka na INRBT mutu lokola INRB azoloba na biso ke malade ezali yango biso tosani tolandi tomoni pe bokonza mboka aleki na kati ya bitando apesi so ba mesure lelo toza na kati ya état d'urgence koko boya ndenge ni sala bilike malade eza parce que bato baza mieux placé ya kopesa biso information wana nde balobeli biso yango biso to ndimi ke malade ezali yango wana mais siko pona ka côté ya nzambe yo ndimi ke malade za po ba konzi balombe yo moko pesa na kati ya motema zo ndima te malade papa likambu ndimi parte ba konzi balombe kesa yo kana ibisa yo to yo kana bien bato yo kanga bien ngai naza mutu ya naza munganga te voilà maladie nyonso ezala fièvre ezala nini yo nano mona te mona azobela okepe na yina hôpital balobiki te asa na maladie te mais yo monike mona la lele butu mobimba te c'est là que bato baza disposé na peuple congolais bato baza disposé ya koyebisa biso ko malade ezali baza ba oyo bato basali musala wana ponde bango baza na ba test na bango yembi ça montre que malade eza ngai na yembi koloba nini nzambe nalobi nzambe atalisi ngai maladi ezoya na kati ya mboka mais nzambe yebisinga to bondela po maladi wana ravage mboka te o comprendre souci nanga ravage mboka te pe na minute osambela nazopesa bato nyonso ezala bato baza pe na INRB na bakonza mboka boye nazotala na kati ya Bible na mokanda ya 2 chapitre 20 tozomona INRB ya nzambe oyo etambolaki na musakoli Isaïe tango mokonzi oyo bebengaki Ezekias abelaki pe maladi oyo ifali akufa na yango nzambe atindi Isaïe koloba na ye te kende oyebisa ye azokufa azongelaki nzambe tozongela nzambe et puis après cela INRB ya nzambe esali nini nzambe tango nani Ezekias abondelaki nzambe azongisi Isaïe alobi na ye te yebisa akufa lisusu te nzambe apesaki nini recherche scientifique ya bonzambe alobi na Isaïe alobi na musako na nani na roi Ezekias ke azwa masse de figue atia na kati ya nini ya ulcère ya bibon azaki na yango nazopesa bakonzi na nga merci pe kosenga bango mingi ba se référer pa nzambe parce que ndeza ezali vraiment l'omniscient kolo ba science ezaye na nyoso bazosala kolo ba recherche na bango balobi na biso tolandi yango tospe yango mais ba associer nzambe po ete kerizo ezala malamu pesa numéro no bo bible ko zoba ko zona numéro nini numéro nanga ezali 069 659 nazobandela 099999 659 069 659 nde numéro nanga oyo mutu soka lingi azwanga kozwela nga na numéro wana
Sala prière siko pona mboka totike liyo solo lamba na bana mboka sala prière pona RDC bande ko RDC nanga na ngaka ngo mingi omoni ndeka tozaka na drapeau RDC c'est mon pays sala prière pambola bana na nzambe d'abord avant na sa pe na pesi mbote na bana vision de yenyonso na Kinshasa pe na monde entier pesi mbote na papa na biso Séraphin kwa linginga mingi kokanisanga na pesi mbote na bakonzi nanga ya mboka to lingani mingi to lingi pe bango mingi. Yango, c'est un peu ça, Seigneur Dieu de grâce, la prière que je fais, je le fais, Seigneur, pour mon pays. C'est par la mission que tu m'as conférée. Tu envoies ton serviteur Séraphin aujourd'hui pour accomplir, Seigneur, ce que tu m'avais demandé de faire. Tu m'as dit, Seigneur, de me lever sur les chaînes, sur les plateaux, Seigneur, pour prêcher la bonne nouvelle. Tu m'as donné l'inspiration de la chanson, afin qu'au Congo, que le coronavirus ne puisse pas, Seigneur de gloire, rendre, Seigneur, une catastrophe dans ces pays. Nous te disons merci parce que jusque-là, Seigneur, tu nous as secourus. Jusque-là, tu as entendu, Seigneur, la prière du chef de l'État qu'il avait remis le pays dans tes mains. Tu as entendu la prière de tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu qui prient en ces instants. Je déclare au nom de Jésus-Christ comme étant un homme de Dieu ou un puissant et efficace pour arrêter le coronavirus au Congo au nom de l'Éternel. Je déclare tout ce qui est fait comme recherche, que cela trouve de la solution, et je déclare l'unité dans mon pays, l'amour dans mon pays et la communion fraternelle dans mon pays. Que tout ce qui se lèvera en mal contre un autre Congolais, que le jugement de Dieu se lève sur lui. J'allume le feu de l'Éternel en ces jours et que la paix du Seigneur demeure dans mon pays. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bande Kobalandi, émission et comme Nasuka Nakansi, Mobenga Miapoko Lelo Azaki Passer. Papi Israël Tumba bin Mobolandi na bokuse kasi soki bo sepela ki na émission oyo bobo tobo sanité l'infatigable monstre d'image Moron Nzambe muta accompagner biso simba ya caméra tobo santé DG na biso honorable Jean-Jacques Mamba tobo sanité Doudou Moutiri Dipro Romain Makonda directeur à programme bande konyonso vraiment na lingi bino mingi numéro na biso toujours on a besoin ya ko benga biso n'importe quel quartier n'importe quelle commune. C'est cette TV toko kita toko ya bisika bin bozwami poto sala émission lisolo banganga osana besoin ko benga passer Séraphin akoya tika nzambe oya kela likolo na se apambola bino tokutani samedi prochain ciao bye bye.